16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazaboka, Desa, Popola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 Yenge vazulu yenge vantoto ndeika tolobaka bakatoliki balobi boboto bondeko na fait pas contre nzambe malemu balobi alléluia amen na église na bino balobaka nini toyebi te mais nyonso ezalaka mpona lokumu ya nzambe bandeko mbote lisusu esika bozali esengo ezalaka ya ngai tonton Mwinga nde nayebaka ke boza ebele mpona kolanda lisolo na biso lisolo oyo epesaka bato mayele avant tokota na lisolo na biso napesi nanu mbote na papa Nzuzi Ditutala na molongani na ye mama Ntila Ditutala esika bazali wana na France mbote na bino benga bandeko baza pembeni baya koyoka lisolo ndenge bandi awa tozali wapi tozongi lisusu na Kimbantseke bandeko tozongi na Kimbantseke botuna me papa Mwinga papa tonton Mwinga pourquoi ozozala kaka trop Kimbantseke nde balobaka na source place ozoki kotoka mai vena donc source ko il faut kozongaka chaque fois po oyeba pena makambo ndenge ezalaka po lisolo ya mvuluzi kimbangu certes biso nyonso tobeta yango na ndenge na biso nanga pe na beta yango na ndenge na nga na yo pe olanda yango beta yango na ndenge na yo na ye pe kuna beta yango na ndenge na yo na ye plutôt mais bakolo nango bazali oyo pena baolobela pena kimbangu nongo na biso kimbangu papa leki na biso kimbangu yaya na biso ngana yo tolobaka kimbangu aza yaya na biso en tant que africain mais bakolo na ye bazali awa nazali na papa na biso bobenga nga papa oya Kimbantseke na papa na biso bomesani déjà komona ye na kimbangu kopesa ye mbote papa Kimpunda mbote papa mbote monsieur journaliste boni santé naza moi madame na yebi très bien bisika bouti voilà biso pe tozali malamu na batu ba Holanda biso pe baza malamu malgré banzala ya Congo malgré mikakatano ya Congo mais quand même toza bien mama tembelezo monana moi madesu pezo monana papa lelo to yaki penza kosolola na yo concernant misala ya ngabenga mvuluzia yo kobenga no ye noko kobenga no ye na kombo na bino famille concernant misala ya mvuluzi kimbangu mvuluzi kimbangu abandaki misala na ye ndenge nini bandaki ndenge nini po omonika mutu amesana na ye kovanda na ndaku soki pa banosala pêche soki pa banosala chasse ngana yebite mais ebandaki nanu ndenge nini ke abanda penza kosala merci monsieur journaliste akanisi olobi solo likamunyonso yewutaka na ibandeli tolobilaka yango meme tata nzambe ntango abandaki mokili asalaki likolo asalise na biso bato donc nyonso wana ezali ebandeli parce que eloko ebandeli te moye emonana eza te voilà alors nakanisi ebandeli ya mfumu kimbangu enoko kimbangu biso toza bakongo nakanisi mkolo wana oyaki awa nayebisaki yo ndenge mfumu kimbangu bancentre na Congo dantotela ndenge ayela nakanisi omoni kuna na tableau ntango toza kolobela likambo ya mfumu kimbangu fo tolakisa bilembo parceke bamosusu bakozwa tata mosusu mama mosusu bamosusu abotama te balokota ye na magi akuta na likolo non yango wana topesaka bilili wana sur certain nde bato wana bomoni nde Congo dantotela tozwi mfumu kimbangu aye kobotama biso bakongo mwana mwasi ye mutu abotelaka famille alors tolobi nzwaki sema ye wana kuna Congo dantotela ayaka abalaka na ngonga kimbanda mobali papa kimbanda après abotaka bana misatu après ya liboso
ya mwasi tata Kimbanda pesi mwana na ye kombo Nsinene baboti ya mobali ntumbalawo. Après ntumbalawo baboti mafuta ba nyonso wana bazana kati ya clan ya mama popisi ba Kongo tozali na kati ya clan ya mama senga ya fulama ou palangatadi. Alors na kubota mana bango wana le Fumukimbangu aye kubota na mama Louezi. Alors nzwa kisema Nsinene ba ye kubala ye na Kimbanda akekubota bana mibali mwana eliboso mwilu ankondi ndenge uza kumona na tableau mwilu ankondi yewana après aboti ya mobali mpolo abota te namira ko kata yo muke papa Kimpunda. oui Historique ya Mvuluzi Kimbangu ndenge bawuti na nde tokomi tozwe yango deja na moi de mission mibale tosali. OK So biso tolingi kaka to banda sikoyo misala oyo Okay. ya banda tango bandaki misala e bandaki ndenge nini. merci ndenge tolobike kamba deja tongama mboka yezalaki neti ko kinzembo botami kuna buminda bulwezi. Alors na kati ba mama misatu wana mutu na musala na yipisi na mboka il faut travailler. Alors mama Kinzembo ndeye abonga maka wakene na zamba. Alors nde amonaka kani moko bie cheval. Mama Kinzembo ye mutu azo Mama Kinzembo ndeye wana awo nde shika za kumereselai. Alors maintenant Mama Kinzembo ayebaki programme ya jourté programme kaka ke akende na bilanga. Voilà. Alors amona kaka buluku moko na tango wana parce que cheval baza kubenga ngo buluku. Cheval. Buluku. Parce que cheval to lobike neto kula na français. Buluku eleki wana ye aza kokombola na libanda bonda ko ezaki polele. Alors amona kaka ndundu moko sote sunduli buluku wana Ondu na yeko bata manandako. Kasi toyebi lisolo wana. Ko biso to place toza. Kasi yango ne toza ko ye. Tozo zonga mo musika. Emission za tango. Soki tozwi tango wana tolobi to bandela pena ndenge mundele wana baiki koluka ye e komela biso passe. OK. Biso tolinga to banda Mvuluzi Kimbangu abandi misala na ye. Abandi yango na age nini pe basigne ya liboso o ezalaki nini kobanda musala il faut to yeba ndenge nini abandilaki musala yango eutaki wapi sasa to uti omoni ndenge to bemission utaki kolega ndenge neti bongana zoloba deja ndenge cheval alekaki ndenge baye koluka baboma mundele wana siko to yebi deja ba place wana bato pe balandaki biso bayebi siko biso to lingi deja que Mvuluzi Kimbangu abota mi place que awa ba photo to lagisa ki ndenge mama Kinzembo azo melisa bango na demi-sœur na ye siko yo po emission za tango so to lobi ke tozonga na sima to kokate to lingaka abandi misala na age nini et puis nini ebande ko se manifester po abanda misala. Bon merci abandi misala Koko Kinzembo akeko tikaye na vula ya Gombe Lutete. Ça va? Voilà. Alors tango tike na vula ya Gombe Lutete wana age ni. Bon tokoye bate parce que tozala kate. Donc kuna na Gombe Lutete bande kotanga ou bien ezalaki. Azali kotanga na kuteya parce que Biblia tango mwana azako yekola soka yebi kotanga soki professeur aye komona pe mwana wana pesi bonjour na professeur ça va voilà donc so banole ko la Biblia et pas ba moupe ou bien pas ba protestant na protestant protestant mondimi ya protestant parce que mama Kinzembo kia koteka kuna pona aizala mondimi ya protestant voilà alors tango yekoli Biblia abandu koyeba abandu koteya ye moko parce que na vula zali koteya tango ayebi liloba abandu koteya siko tango ekoki babatise bango ndenge omoni na lati bilamba oyo donc nde bilamba oyo ya vula mais en attendant kuna na vula mpe
tango aza kuteya azalaki koyekola Biblia nani flit aza kubeta flit nde comme omoni photo wana aza kubetela flit oyo nde uniforme ya bana vula. Voilà. Mais maintenant on vient à comprendre ba belge babande koyekolisa ba congolais na français kotanga na français na ba province nyonso pe babande koyekolisa kotangisa bato pe na munoko ya mboka. Siko Vuluzi Kimbangu ye batangisa kiye na français abande pe déjà koloba français po azotanga Bible c'est abande déjà koloba français. Bon, tokolo baboyike na kati ya vula ezateke ba français kaka bazali kuna parce que batu mundi pe bazalaki. Te nazolo baboye koyekola makambo ya Nzambe na Biblia. Eza na munoko moko fo o utiliser pona ko se communiquer. Siko munoko o babano utiliser ne bano tanga Bible. Bano tanga Bible na français ou bien na Kikongo. Bible eza ya Kikongo, yimbe aza kotanga na Kikongo, aza kopesa explication na Kikongo. Ah, voilà. Donc continue la Ça va? Oui. OK. Alors, tango asilisi mateya alungwe vula ayena nkama. Mais ezateke tango alungwe na vula na baba protestant nde yatika kiti mundimi wana na vula non. Ki mundimi batika kayango te parce que azali mundimi ya protestant. Voilà. Ah. Siko tango ayena nkamba abandi koteya na bambuka Masangi Kimbonza pourquoi pas Nkamba etc. Alors nde kolomoko Saint-Esprit ekitili bon batu ya mboka balubi Kimbangu ndenge nini kuna Kimbangu azuli boma de cheke neti mo liboma na parce que non na ndenge azako salamu ba geste wana mwa kutuntuka ya moke bon batu bamoni ke tanto atuni kisi. Alors balubi tete tuntuka wana tomoni ke eza ya kisi te. Donc le kula uti na vula les pas ya ba missionnaire eza Saint-Esprit ezuye après bandu ko salisa ndenge toyoka ke asalisa mama moko premier na Nkamba wana mama moko azalaki mama Kiantondo abela banda kala ba salisi ndenge koki donc netu monike na l'hôpital mbevo ba sondolier après balobi Kimbangu yo lokola lobi ke Saint-Esprit aujourd'hui zo mama wana okene ko pesa pa ya Kimbangu asadisa ye total soki mpeve wana ezali yaso parce que iloko nyonso fo ba testa kayango bakuzwa mama wana Kiantondo ba ye kulalisa ye wana après balobi bisoto monike yo utina ba missionnaire na vula bo ba minele bazaga makambo kilikili tanto bazui maji yango na to monike salisa mama wabika bo toyeba ke Saint-Esprit wana ezali yaso après fumu Kimbangu abondeli na kombo ya Yesu Kristo tika bukono no yesila mama Kiantondo sur de place a telami bukono na ye esili akei. Voilà nde commencement ya misala ya mfumu Kimbangu ezala kendenge wana voilà sango panzani après abandu kokena koteya partout pe ko salisa bato. Voilà na tango chaise na ye Nkamba lokula mbuka na ye Nkamba abotami wana après na lere wana libondi wana ezalaki ke kintwadi te mais ezalaki beko. Beko batu misatu mine bakoti na ndako ko yeba teke batu wana baza kubondela. Alors tango baza kubondela kamu ya libondeli bisonyo tout separa na yango tina moya lelo bo amonike abondela kati donc aza na misala na ye sonyo na misatu. Alors batu ba ye ko bondela na mfumu Kimbangu bon sango na ye lukule panzanaki bon kuna na vula mpe bayoki sango nini Kimbangu kuna na Nkamba tala makambo za kusala yango wana asa kusalisa batu missionnaire balobi wi sango na ye toza koyoka yango parce que toza kulala te mituke za kuute pai na pai iza kuleka na Nkamba. Alors ba missionnaire ba monique non lokula biso batu tuteyaki ye avant to koma place ba missionnaire tango ya bandi ko bikisa batu abandi ko sala ba miracle wana na ko sala ba miracle wana est-ce que
ezalika lokola ndenge toloba na beko wana avasala miracle fo bato bayembi atutumuki bongo kosala miracle ou bien ezalaki kaka aye alobika liloba moko moto azwi solution ou bien ebanda ozala ndenge nini? Bon, mpeve wana ye aza kuzwa ezaliki neti lukula asalisi déjà maman Kantondo bamonika aza na Saint-Esprit. Alors moto malade soki yezuye akeyi epai ya tata Kimbangu pourvu que asalisa ye. Kasi na place akosalisa biso totala siko pratique po eza na baplace mosusu soko okei bawebiso zwa mai kuna tobondela mai omeli obiki mutu mosusu ayebiso ke non ndenge eza boye atie loboko boye asambeli obiki mutu mosusu pa ayebiso ke non lelo te nano tosololi na nzambe te mpo na kana yo zonga nano siko ye bapratique oyo aye ezalaki pratique ya ndenge nini ezalaki kaka oye asambeli ozwi solution ou bien banosalema ndenge nini? Bon, tokoloba ke Saint-Esprit wana ye aza kuzwa ezalaki ke ezalaki na nani ntango nyonso aza kuzwa yango ntango nyonso aza kuzwa Saint-Esprit ke ndenge afandi wana aza kutremble kaka non na ntango amoni moto maladi asengi pa ya nzambe Saint-Esprit ye asalisi moto wana soki asalisi moto akei bien 10 bien 5 suivant puisque bato bazokende ebele na nkamba tango basilisi kusalisa bato wana Saint-Esprit mpe ekiti nango olandi siko abana osenga mpe moi cachete ou bien caché c'est trop dire pour n'époque wana mais que no boya ata na moi saki ya fufu ou bien na ntaba po ndenge na bigisi mutu na bino en tout cas likambo wana etikali kosala mate aza kosalisa gratuite oye asalisi obiki kende nayo eza te ke ozwa moi quelque chose o asenga soso to pesanga pigeon wana ezalaki te donc ofele neti lukula mpe mama neki nzembo pardon tandu tuuti kuna mama nzembo tango aza kosalisa na bonkoko aza kuzwa ta eloko moko te mais neti mwa makasa nde ezalaka moto mosusu aye azobela bukabuka bukabuka est-ce que ezali mpe ke mona Kimbangu akwezwa asambeli me azwi mwa matiti ya bukabuka finia alobi boni oluse mwa matiti wana akobika ezali non wana ezalaki bongo te parce que na tango tolobi ke mama neki nzembo ndenge moto aza kosalisa na ndenge wana mais tango mwana yaye kozwa Saint-Esprit mama kinzembo makambo ya kosalisa na bonzoto na banzete esila mais malgré tango mfumu Kimbangu comme vous voyez aza koboko makona na pa ya mama kinzembo tango mama kinzembo aza kosalisa ye aza kumona ayebaki mpe mwa bonkoko oyo nzete mama na yiki nzembo azakile kuzwa soki makasa yo nsudi soki manzulu bo soki makasa olembalemba tombota aza kumona naye mais lokole ezaki dona yete mwempe asalisa ezalite donc muntu aza kosalisa kaka mama na ye kinzembo yatika kosalisa te tango ye Saint-Esprit kitiliye mama kinzempe atiki musala ya kusalisa na bonkoko. Voilà. Avant tokende ke bamupe bayoka makambo oyo ya bande kosala. Nguya oyo ye abande kosalela. Po so toke na place mususu bakoyebisa yo ke ndima kaka ala orobika. Kote mususu bokende kuna ke ndima shekina orobika. Mutu mususu pe akei kote mususu ndima kaka ba mususu baloba kutu nini Yoshua orobika mususu pe kuna ndima suki Krishna orobika donc bakombo eza mwa mingi dimwe oyo suki mutu acheko ndima na yepe abiki siko yo ya mvuluzi Kimbangu ya bande ko cha kombo nini kombo penza nini wa banocha po mutu abika. Merci papa journaliste. Tango ye aza kusalisa neti ndengo lobi bamususu baza kucha likia na Buddha ba catholique protestant disons basango wana ye azalaki mutu ndenge toza kumona alors ye foi na ye mabondi na ye nyonso aza kusalisa na kombo ya Yesu na kombo ya Jésus mais lelo asalisi ngai nani mutu asalisi ngai na maladi nazalaki nango tata Kimbangu akutia elikia mutu asalisi ngai tata Kimbangu
me mfumu kimbangu alobi teke ochailike pa na ngai ye mabonde na ye epa ya Yesu. Mais maintenant terme o na yebite po yo vivre avant ngai terme o balobaka kimbangu fula mwana ke bandozala mutu soki akufi esprit bokobelela po mwana wana abika to mutu wana asekwa kombo ya esprit wana ezalaki kimbangu. Est-ce que meka ko limbola biso place wana ebite so comprendre nga bien donc mutu abeli siko ezalaki soki mutu abeli batu baobelela esprit ya kimbangu ke kimbangu fula mwana peut-être mwana beli omona pe esprit wana eye salisi mwana wana siko mutuna na biso ezali kimbangu fula mwana ana ebane kolobama avant kimbangu abanda misala ou bien déjà tangu ya bande kosala misala. Bon likambo ya kimbangu fula mwana totitali koyoka yango te parce que sango na ye lokole panzani mutu na ndenge na ye ndenge na utu koloba kombo ya kufula mwana kimbangu fula mwana natika koyoka yango te parce que soki tolobi ke na yoka yango na kuzwa Kristo ke mwana wana fumu kimbangu bapesaki ye aza kubela kombo na ye nani na kuyeba te parce que ngana lobaka o ngana yebi mais o izalike ya kubakisa na yebi yango témoignage chango ezate parce que naza kutambula na vérité. Alors ndenge na wutu koloba tout à l'heure fumu kimbangu azalaki na bonzoto ndenge tozali mais nguya ye ajuango pa yanza bon tango asalisi mutu wana ayebike mutu asalisi ngai kimbangu or kimfumu kimbangu asalisi na ono de Jésus amoni kasi lokula bamoni liloba ya Yesu ebimi na munoko ya kimbangu siko mutu wana tangu ubika okumema sangu ke mutu asalisi ngai tata kimbangu mais mfumu kimbangu ayebi bongo teke ye mutu asalisi nzambi Jésus. Voilà, siko tango abano bigisa avant d'aika na kati nkamba ubie bano za pe abimili banda nkamba ke ko bigisa bato akeboye azongi boye ezaki abane ko saba mouvement ubie azalaki neka wana bato nde bazo ya vers tango balingaki bakanga ye puisque pour la première fois l'état yakana nkamba wana wana to ko non to solo bako voilà to tana no muto bandi misala nesi bon to yebite bisika za okende kutambula puisque zalaki musali anza bon soki muto malade azali faut ça lisaye sikoyo toke na étape oyo ya bamupe bayoka sango bamupe bayoki sango ke kuna mutu moko bimi kimbangu oyo ba protesta bateyaki azobikisa batu eloko liboso oyo ezalaki lokola menace ebandaki ndenge nini meka ko expliquer biso eloko wana. Bon na ba missionnaire tango yekolaki asilisaki mateya na ye mwana soki akoli atika kampe papa na mama yempe tango yekoli biblia na ye atiki ba missionnaire mekotika ya ndenge na lobike atika lingomba no to atika foi na ye na ba missionnaire ya bima ndenge wana non soki ya tiki foi akotaki na ba missionnaire ponani. Alors tango ye azongi ba missionnaire ba yebi batu na bango batiki kuna na nani ba yebaki kombo ya kimbangu siko tango ye na nkamba wana nde azake na kuteya na bamboka na Saint Esprit o azaki nango soki mutu malade azali fo asalisai alors sangu epanzanaka kuna na nkamba kimbangu alo ba missionnaire bayoka ki son ya kimbangu na nkamba nenga za ku salisa batu na mulimu ba missionnaire ba monye koma kimbangu akili kusalisa na nkamba biso tozu kimbangu toteye liloba nzambi awa tofandi na vula tamu kolomoko azwa
révélation te ya kusalisa bato bongo siko akena nkamba ake kusalisa bato yango wana bamissionnaire mpe bazwaki mwa idée babengisa mutu na bango bakene na vula po bayiba makambo eza kosala ezali ya solo to ya lukuta alors Fumu Kimbangu abengamaka na bamissionnaire na vula ya Gombe Lutete akendaka balobi biso tokei liloba nzambe me awa osalika likambo moko ya likamu site me kuna to okei oza kosalisa bato baveugle baboite tutututu sango na yo na awa na vula toza kolala te mituka eza kokilikili na nkamba yango tobengisi yo biso mpe tolingi tomona makamusi na yo alors bapesa ye ndika epola bon bandike epola toyebi yango kaka bon balobi ndiko epola kumisa yango ya sika na mabondeli na yo kumisa yango ndiko ye koma ya sika babeta yango na libanga ebima bato mpe balia yango Kimbangu azwi ndika wana abondeli na kombo ya Yesu ndika ezongi ya sika babeta yango na libanga ndika ebimi toyoki malgré tomoni te mais koyoka toyoki te bato baliaka yango disons tata kumpenda na lokengo wana bazalaki na vula wana toyebi te bapapa bamba mpe bazalaka na vula soko baliaka yango toyebi te mais original toyoki ke tata kumpenda ndike ezongi ya sika balia bamindele bakama olobi oui mais talaka bamususu mwa doute ekoko zanga te c'est la même heure balobi no tomoni mais il faut ça la test mususu bazwaka lisala ya soso na mabele bazwi lisala ya soso na mabele balobi kamata lisala ya soso oyo bondele pa ya nzambe na yo lisala ya soso ebungwa na ndeke epumbwa tomona Kimbangu azwi lisala ya soso wana abondi na kombo ya Yesu lisala ya soso ebungwa ni ndeke epumbwe bakei bato basepeli balobi oui Saint-Esprit azwi ezali ya soro kotika batika Fumu Kimbangu na vula kende kusala misala nayo wana catholique ou bien protestant etindie kende kusala misala nayo parce que bateste ye na tango azalaki élève na ndenge baomila kuna na vula soki 3 ans soki 4 ans toyebi te asali likamu site oyo bamissionnaire bamoni mais tango ake kuna sango epanzani Kimbangu abandi kolamusa misu bakoka baveugle tout nde yango wana bamissionnaire bamonaki ke tondimi te parce que aza mwana na biso yango balekisaki na test yango wana babengisaki ye voilà nde aleki na test parce que papa biso nyonso toyebi na mangomba ndenge ezalaka soki mwana na bino moko bino bato boboti mwana wana na molimo soki akomi kosala bikamo bokolibere te keka kende nde wana akoevre na kati ya église no bongo Mvuluzi Kimbangu batikaki ye aevre sans église église nini protestant batiki akende kosala misala mais église protestant et accompagné ye te bon bakompagnaki ye te ke ezali teke lokola yekoli na kati ya protestant ntango ake kosala miracle wana bazwa ye azonga na kati ya protestant te batiki na ndenge ayekolaki neti lokola mutu azwi examen d'état na classe ntango aza kozwa examen d'état na classe eza teke mosala wana ye azwi olandi alors ntango mwana ake kozwa mosala na compagnie est-ce que sika azwi examen d'état bakozongela ye akende kuna mais ce que différence eza boye na protestant tomonaka baformaka bapaster catholique mpe bazoforme basango mais soki sango asilisi formation atikalaka toujours na catholique isi atikalaka batikala ete soki mpe oke na protestant soki baforme yo lokola
pasteur neti ya lelo kuto kozala osali betidi biblique batiki yo mais ya kala est-ce que baba notika pe batuka nde wana okena yo kofungulisa église mususu okena yo puisque oyekoli liloba ya nzambe intéressant oyeba liloba ya nzambe puisque bamissionnaire wana bayaki mpona koteya liloba ya nzambe siko kimbangu ayekoli liloba ya nzambe ayebi sikoyo mapamboli wana nzambe apesaki ye protestant aza na ntina lisusu teke akota na kati ya lingomba asalaka mapamboli na kati ya église non voilà siko azongi nde na nkamba ok siko na kati ya nkamba atongaki église ou bien babande kobondela ndenge bon kobondela papa kotongeki nango donc église na ye na ntango baza kobondela kombo ya nzambi be soki leta akanga ye te nde l'église mpe esalamaka mais baza kobondela puisque tolobi ke azalaki na mwa bato oyo baza kobondela disons batata kumpenda bapapa kisa Thomas Tuvumana bapapa Bidiki Mpunda etc wana libondeli nde ya beko ale tango banduko ya soki azala libre nde église esalamaka puisque église basalaka yango mpona kobondela oza na saint esprit te moye osala libondeli osala église eza te so ntango ye azosala misala na ye azosala misala na ye mwasi na bana babande koakompagne ye place azosala misala ou bien atiaki famille na ye musika ya makambo ya banosala puisque famille na mwasi eza différent siko question topesi ya mwasi napesa réponse na mwasi to na famille oyo nazolobela famille élargie te bino boza famille na élargie famille restreinte donc oyo ezali mwasi na bana ok voilà siko ntango ya bando osala misala na ye abane kotikaki atiki neti mwasi na bana na ndaku akei kosala misala ou bien ezalaki peke soki kosala misala mwasi mpe na bana bazoko accompagner merci papa merci journaliste Fumu Kimbangu musala oyo azwila tango na nkamba epai ya mama Kinzembo mais lokola tozali wana eza famille totina à côté tolandeli bana ça va bon Fumu Kimbangu aza kobondela na nkamba azaka na mwasi oyo tobengi Mwilu Kyawanga bon lelo tokoloba ke Mwilu Kyawanga ate kobota 4e enfant na Kodia na sens nini pona nini aza kolinga mabondeli ya mobali na ye te zona na atika musala ya kubondela a continuer kaka musala ya kosala bilanga les raisons comme telles Fumu Kimbangu aboya ki maloba ya mwasi na ye donc contact ya bien na mwasi na ye ezalaka te comme aujourd'hui alors tango azaki na zaimi amine wana abandu kuyebisa ye puisque mwasi na ndako kobombela likambo te ezala ya malamu ezala ya mabe fo yebisa mwasi na ye mwasi mpe aza kumona ndenge Fumu Kimbangu aza kosalisa bato alors de maintenant ye aza kuyebisa mwasi tala musala nga nazwi naza kumona lukula bakokanga ngai mwasi na ye Mwilu alobi tika musala wana pamba te biso tolielaka na bilanga musala wana ya kubondela wana okozwa nini nana bilanga soki okusala ntango ekoki biloko ekoli tozwi eloko otologi po tolia me Fumu Kimbangu alimimelaka mwasi te aza kokontinue kubondela na ye aza mpe kokontinue kokende na bilanga parce que ezalaki neti lokola de service e na nsima ntango amoni ke na mabondeli na ye ke leta aza koya mpo akanga ye oyebisaki mwasi na ye Mwilu Kyawanga alabi mwasi namoni mosala oyo naza komona ke neti lokola balingi bakanga ngai Mwilu alobi koyebisa ngai makambo wana te ngai napekisaka yo mosala wana tika me yo okangamike na mosala wana toza na mbuka moko na nkamba wa olesaka ngai malamu te olatisaka ngai malamu te bon soki bakangi yo kuna ese yo kuna kolatisa ngai kuna to kolesa ngai kuna après Mwilu
mwasi na ye a sabote mobali na ye a zwa kwanga otika ngai bo tala kaka liloba wana zwa kwanga otika ngai de mfumu kimbangu de kamwane salaka ye passe puska zaki malgré azamu bonde lime bonzoto pezanga kina yete soki mutu ayebisiri kama mabe fo alandila yango ikamwana iswaki na mutema ngana bala kiyo na bala kikwanga te wana nde maloba ya mfumu kimbangu epa ya mwasi na ye parce que comme na netu lokola na mwakanda na bala kiyo na bala kikwanga te siko nazwa kwanga natika yo eske ndenge nini wa a garder silence na kati nkamba wana après l'état tango bonga miaya abengi lisusu ya rubi musalo lokola yo linga yango te ngana monite tango na ngai ekoki me ozana mukumba na ngai wana nde mwana emine wana bisika ngana kuzala yo kuzala kuna te yango wana tango kutikala mukumba oyo tango kukitisa mwana wana na kupesi yo kombo kutika okupesa na mwana wana obota ye mwana mobali obota ye mwana mwasi kombo na kupesa mwana wana nsilulu za mfumu voilà avant tokuta évolution ya nsilulu za mfumu sikoyo l'état azei kolukela kimbangu nini problème nini asalaki parce que koyoka ye ayibaki te abomaki te azwaki mwasi abatu te asalaki eloko ya mabe te mais nini oyo esalaki ke etouche penza bakonzi ya l'état po babanda koluka ye. Merci messieurs les journalistes. Ndenge tolobaki ke aboma mutu te ayiba te abotola mwasi abatu te kasi mabundeli na ye wana puisque tangu ozali mundimi be tangu ozali ke ozana kati ya église ni porte église to chaka elaka ne tukulanga na salia na chai la quand même yosoko ndengeni to chaka elaka ke ata pasi ya ndengeni ata bisengo ndengeni na kulanda kaka nkolo ye Yesu elaka ya mwana to chaka alors elaka wana to chaka ezali teke bato kako bazali wana bayoke elaka wana tinzambe ayoka kaya mutu alobi ya kulanda kaka ngai okay mais nzambi pesa na droit ya kumeka yo na kimundimi wana yo lobi akokumeka yo apesi yo ba souffrance pose atala oko supporter to oko lemba moni kumeka mezala kaka keteke pona l'état ya kokanga mfumu kimbangu tanto likambo wana euta ke pa ya nzambi bameka mfumu kimbangu po batala foi na ye bon wana eza ndenge biso tokanisi mais l'état agisaka te na makanisi l'état agisaka na infraction soko sali nde tovandi no boy to sali eloko te ata balobi babanda compliqué biso to sali eloko te mais maintenant ya ye ke batinda pena basoda bauti mbanza ngungu ti bakoma na nkamba po bakoya maboko na maboko te fo bayazala na mandat d'amener boye ezalaki établi infraction nini ya salaki infraction ezalaki te mais tanto toko joa par exemple makanisi ya l'état puisque na tango wana mwana mobali il faut afuta impôt batata il faut bafuta impôt ne tukulanga na zaliawa na futa impôt papa dialunga na wana bafuta impôt biso futa te bino bofutite na tango na bino mais na tango na biso wana faut futa impôt mwana mwasi faut bokatile bilanga faut sala bilanga wana changuba manyoko biloko na yelia mais l'état sana mposaka aya kumona bilanga oyo mwana mwasi asali ba jeune fille na bomboka alors tango l'état a monique tanto impôt ezako si ezako kota bien tembongo
tant que kimbangu kuna aza kosalisa batu baza kokende kuna puisque mutu aza kosala na compagnie 2 jours 3 jours aza kosala na compagnie te akena nkamba misala na compagnie wana aza kosala mutu akosala ngo aza jute ozolanda yango wana omona leta ke mutu aza kopesa image ya mabe po bato bafuta mpako te kimbangu on salaki rébellion. OK. Ok, ye makambo wana pekisaki teke bato basala bilanga te. Voilà infraction wana ikoko ute pa ya leta makanisi na ye yango na mpe bako okangila. Bongo sikoyo ata soki bakangi ye. Bakangi ye. Sikoyo na kosamba na ye. To uti ko yoka to yokaka bakangi ye na nkamba bamemie na mbanza ngo po samba. So tango abande ko samba asamba ki contre l'état ou bien samba ki contre lingomba moko efundaki. Bon ko funda to koko yebate parce que na koko bakisa liloba te o ngana yebite. Mais malgré banemi na yebazalaki. Olandi mais tant que moni nemi wana fundi ete soki protestant soki catholique soki nani to yebite parce que to ko tanga te. Mais to yebilika tina bakangila kiye pona ko bondila kaka. Alors basambisa kiye ndenge to yebi tango bakangi bakena ye na mbanza ngumu na leta tango baza kusambisa ye liloba basambisa ki ezali eloba ya kufuta oza kupekisa batu bafuta importe non kasi basambisa ki na misala oya mulimu oyo ye yasalaki yango wana bakangila ki alors yempe asambaki na de réseau wana maintenant tango azo samba tango batuna kaye ke yo ozo sala misala ozo sala ngo na nguya ya nani? Réponse na ye ezalaki na nguya ya Yesu puisque tukolo bake na nguya ya Yesu asala misala wana na nguya na yete te ye taba zo sambisa ye oui na nguya question wana ya gisi OK bon yo tango zo sala misala wana ozo sala ngo na nguya ya nani? Na nguya ya Yesu na rezo quelque ndesika lakisaki sika musala wana ebimilaki na mama Kinzembo baye kubenga mama Kinzembo nanka mama Kinzembo lisusu mama Kinzembo samba oui akene kusamba tangu bakangi basambisi toujours na liloba ya Nzambe ye alobi ngai musala nazwi ngai te mais euti epa ya mama kulutu nani Kinzembo tangu l'état yo kibongo bakangi tribunal la même jour il faut qu'on joie Kinzembo akene ko présenter alors mi tukaye baye kuzwa mama Kinzembo na nkamba akena mbanza ngu babimisi mfumu kimbangu entrepreneur ya kusamba balobi kimbangu oyo nani ba présenter ye mama Kinzembo ya lobi oyo mama kulutu. Est-ce que misala uzuya kona ndenge nini ya lobi misala unazwango epa ya mama po yi azala ki mwana mwasi moya asala misala wana zate yango na pesi yango epa na ngai yango na bokangili ngai batuni Kinzembo oyo nani ya lobi mwana na ngai kimbangu alobi tala misala za kusala mama Kinzembo alobi oui misala wana za kusala nde euti pa na yete mais malgré ce Kinzambe atangela musala na ye na banda bo mwana moito yebe zate puisque kimbangu abotami na ndute moito yeba Saint Esprit na ye ezale kite puisque chaque likambo euta kana ebandeli yango wana na yamba ki basali ya Nzambi tangu na bombi bango balemba boma bango ngana yambi bango tangu babiki libondi lezaki na nkamba na basali ya Nzambe na kanisi tozi photo eza kuna ya George Cameroun George Cameroun yeye oui ndele balimba boma yewa yimuka kima kana ndako ya mama Kinzembo na nkamba mama Kinzembo tangu bombi ye
akosi bato wana pe nga namoni mutu te ntango bakei basali ya nzambe basalaka nini mosala na bango kobondela mama soki yo te nde tokufi malgré mama kinzembo te mutu asala grâce wana me grâce wana euta epai ya nzambe parce que mama kinzembo soki nzambe akotilaki ye te nde mama kinzembo nde akokubomba mondele wana après libondeli esili balobi banda lelo okomi missionnaire protecteur donc mondele wana apesi mama kinzembo azala susu missionnaire mama kinzembo alobi oui musala ya kubondela na boyi te mais kozala liboso na église biso basi nzambi alingi bongo te raison comme tel nzambi ayebaki naye te mwana mwasi akokoteya te alors nde yango na centre likambo oyo na mwana na ngai kimbangu yango na bokangeli voilà nde kosamba ezalaki kaka mpona liloba ya nzambi mais oyo ezali ke yo oza kopekisa bato bafuta impote eyango te. Voilà. Avant tozonga toujours na misala ya mvuluze Kimbangu na pesi mbote epai ya papa Mpwemba papa Mpwemba na papa Mvwemba pe na pesi bino mbote esika ezali bino na Suisse na pesi pe bandeko oyo balandaka biso mbote esika ezali na pesi pe mbote na ye moko eta major mama Nsila ditutala eta major mbote esika yo ozali papa tokena nu na likambo outaki ko traiter na Mbanza Ngungu okende ko traiter problème ya mabele wapi kaka mabele ya Nkamba ezalaki ndenge nini mekana kobetela biso lisolo na traiter kaka mabele ya Nkamba te mabele nyonso oyo bango bazwa alors kama mabele wana ban centre oyo babima na Congo d'Antotela na ba 1400 na Congo d'Antotela après bazwa mabele alors tant bazwa mabele wana malgré bango bafanda penza na kati mabele ya Nkamba te bafanda na mboka batonga Tanda Congo alors sikoyo mabele wana bazwa banda Nkamba wana ti mwa parti ya Ngombe Kinsuka parce que mayo to sokolaka ezali mayi ya mfumu Kimbangu wana ezana mabele naye alors banda wana ti Gombe Matadi ti ba fleuve Congo ba mbuka nyonso ezali kuna Kungu Gombe Nkalankala Kimbenza tututu Ngungwa Kimbanda ikichecherana kansina zana mwa ba centre pe baye ko pesa ngai nani ya mabele zana ngai ya soki tokomaki mwa wana nde omoni yango donc ezali na ndoto te mais ndenge to fandi bo baye ko pesa ngai alors sikoyo mabele wana tango ban centre basili kukufa bana batikalaki bana ya senga tata na bango ye wana Nsingana aboti Nsingi mandima na Kimpana alors de maintenant biso na tango wana tozaki na prison na Munjamboli pa ya bakangi papa Bidi Kimpunda alors siko bango bana pe batikali balandili mabondili nechi ya tata na bango alors mabele wana tangu tuza kubondela na Ngombe Kinsuka wana soki Nkamba yefungwa ni bongo dialungana sotolobi dialungana mwana ya mfumu Kimbangu et pourquoi pas Kisolokele et pourquoi pas papa Diangeni église Kotaka dimanche sikona ba 15h tubandu kopanzana mais biso tozalaki na kati ya mosala ndenge tolobaka mutaza koteya liloba oyo ya mfumu Kimbangu Biblia oyo atika mutabesi nilongi ya liboso na kati église besi premier secrétaire Dia Marcel yaya na binga mama biso bikuta yo ngai na forme korera Nkamba derina zana photo ni Presilia bazongwa ta sima photo za kuna
onaza kuyemba na chorale ya nkama nga mutu na forma chorale ya nkama nga yoyo ouais na jeteki jeteki te lero wana ezalaki kombo te parce que lero bakora na bango ya sika bayebutsa dirigeant jeteki excelopori Anvers non kuna toyebi te wana bakorale wana esalami nanu te ouais yo mutu créé ou bien ezalaki déjà nga mutu na créé chorale na nkamba wana papa nzambe nanga za koyoka même papa ngani azotala yo exactement exactement mais malgré banzembo oyo nga na yemba na créer chorale nga ite mutu na zwa yango il faut totambula na vérité nani siko zo banzembo bon banzembo wana ya kala avant beko ifungwa minanu te avant pe misali ya mfumu kimbangu emona nanu te neti kula nzembo nini utuwila fumu Yesu utuwila do papa utuwila fumu Yesu utuwila do bon banzembo tango na plupart banzembo zaki mibale kaka bon mususu na bosani yango me na yebi yango donc yoza la place s'appelle singaka yoza parmi ba fondateur pena ya chorale na nkamba ngayo papa ngayi na forme chorale ya nkamba ngayi doti ndege avant nkamba etonga maana donc buche babul do ba idée mozulango pe droit ide wana ezalaki teke bato tozalaki na tozwa bude ke ya toyemba non ngayi moko réseau communautaire parce que question kozalaki ozulaki bude wana ndenge nini tant tuza kubondela na beko tata moko kufaka wana papa pudi foto na yempeza na ndako ari ba mama comme vous savez na tango wana mutu akufi mboka ekomi calme ba mama na biso ba mibali batu balereka mingi bibembe ba mama baza kuyemba nzembo utuwila papa simo utuwila do donc no kombo tata nzambe kolo Yesu na tata Simonu Kimbangu bayoka biso alors wana toza kuyoka nzembo wana tozala kina mwana eliboso ya papa kisolo kele o abota na mama seke Kimbangu Simon foto na ye yango ezali na ngai tangu to na yoki banzembo wana ye mnoko Kimbangu wana alobingana ke kulala ngabi yokende ngana tikale mwamuka après bayembe banzembo mibale wana ndena kanga ka banzembo wana et le matin tolali tolamuki bakundi bembe après pas même une semaine ngana zaliki contact bon na respect na papa de alungana parce que tout respect bon Bible mpialobi bobenga mutu papa te parce que papa na biso moko nzambe mais que voulez-vous tant que botamina bonzoto mutu abotio papa bon bango mpe tolobi bazali ban bonga mpe na ko benga bango ba papa te il faut na benga bango bana mais na respect na bengi bango papa ça va yempe na respect il faut ko benga ngai papa alors mais maintenant tango ngana zulinga kana comprendre bo sali pena chorale na sali chorale ok na bandu koyemba chorale wana salami nanu te ozaulanda sikasikoyo tangu na yoka kibanzemo wana na butu wana après une semaine bon contact ngai na papa dia lunga na eloke kolia papa dia lunga na ngai fona lia yangu pona zala kinetukula mwana eliboso mimi kutu wazana nkamba ngana za kumona na ngai yete azemwa muke makasi azaki mwana muke alors bisika kukenda na bilanga na ngai alors jour wana na bimi potoke ne kukutana na mwa ibanda wana ngana yebisiye na lingna kena kuyemba okene kuyembe yembo kwa kamwaki pushiki nzembo yezala kite chorale zate yarabi ukunu kuyemba nzembo nini oyipai wopi kuno kuyemba ngabi nazaka kuno kuyemba na nsala kunda en bref kenda ki kuyemba lokula mabondeli ezalaki et prêt tozaki na boko attention il y a des noms
boko Et eloko beko. mususu après beko beko esika ya mabondeli boko esika tofanda kapona kolia après na beko wana tubandu kuyemba banzembo wana entre 5 personnes 6 personnes wana chorale salaminante lingomba eyibani nanti mais kasi sikoyo ndenge bino kasi bobanda na nkamba fo barekonitaka bino quand même ke bato babanaka makambo ya koyemba awa na nkamba ezalaka eza papa kimpunda oui balobaka yango kuna na nkamba balobaka yango ke bato bafonde chorale papa mayika na Daniel balobilaka komo nanga kuna mais maintenant nazongi kaka na likambo bobande kosamba balinga babotola bino mabele ya nkamba merci, ou bien nini ezoleka problème nini ezoleka problème ezali wana baza kulinga babotola mabele wana ya nkamba donc soki baza kubotola parti ya nkamba eza kulinga mpe susu babotola parti mosusu tina fleuve Congo. mais pourquoi bakofundana na papa kiangani te bazofundana na yo papa kiangani bakokufunda ye te puisque mabele wana eza ya ye te olandi puisque tobengi ya de kiangani kiangani ya papa o kiangani o ya mwana ça va mais tolobili bakokufunda kiangani o ya papa te et bakokufunda pe papa qui solokele te to papa d'angenda te puisque ba yebi monde entier que mabele wana eza ya bango te alo bakokufunda bango te sikoyo mabele eza ya bino OK donc ceux bazobundisa nkamba bazobundisa kiangani te bazobundisa nde bino ngayoyo voilà bokei bosambi nayoki ke olongi balongisi yo bonde balongisi yo est-ce que papa kiangani ayebi ke ye malgré vandi na église boye kuna bato bazoyemba makambo nyonso ke yo kote ozonyokwa mala kosamba est-ce que ayebi yango bon bien sûr nakoloba ke il faut yeba yango ayebi yango parce que nakoloba ke nazwi exemple moko bon biso tozali fondation ya lingomba sa biso sa kinzembo lingomba kintwaje zate lingomba kimbangiste zate ezate papa ngana za kujisa alors ba yebi biso banda 1 tina 0 bango bana ya nokona biso kimbango wa yango tolobike musala moko te o bakoko sala meme na bilanga papa ya lungana il faut kusenga autorisation akubengi tata kaka besi tozali linga toluka sika to tia mwafi manyoko mutabesi akupesa bango sika bakusala na makeza bilanga ya ngombe zalaki na ntanda Kongo bilanga ya ngombe zalaki il faut basenga autorisation mupaya ye o alinke ali kumona famille papa d'angenda tukura mupaya wana yebite ke famille azali wapi bazo kende toujours epai ya papa ya lungana na lingi namona famille papa ya lungana fa benga mutabesi kuna na nzalabula poto seda kinkamba wana pona musana na yebiso na okimbangu puisque tant tozaki na ngombe kinchoka place ezalaki muke malgré mabeli na biso kaka église sili papa ya lungana abenyi mutabesi ngamoko présent na lobila kayango soki naza kubuka lukuta na mupipe nzambe apesa ngai ebuka lukuta malamu na kufa na kei ya lungana lobi boy musala ya noko na bino ebimi panzani puisque zaki beko ekomi kintwadi bo panzani alors siko musala ngo tokosala ngo wapi question ya papa ya lungana epai ya mutabesi ngamoko presa mutabesi réponse na ye ezalaki boy nkamba ezali mabele na biso
noko kimbangu abotami na nkamba abandi misala ne na nkamba soko musala ekufa nde bien mais lukula musala ebimi musala ifo ezonga na nkamba papa nzambe azokuyoka wana na nkamba ndako moko ya lingombe ezalaki te ndako kaka ezalaki wana ya monsieur Kouf o bakangaka noko kimbangu ya basoda wana na kaya basoda ezalaki na sima wana ngana moni yango monsieur Kouf tango azako ya kokengela misala ya mfumu kimbangu monsieur Kouf soka sali poso moko azongi mbanza ngungu monsieur Vernier poso moko azongi na mbanza ngungu monsieur Dewar ayeba mindele wana bisoto zo kende kuna soto yo baleka kibiso ba age moi nani to pesa mundele bonjour bon puisque to yebi français te mais le collègue na monoko to yebi bonjour to yoka monsieur Kouf bonjour ye kuna bonjour mes amis yo ki puisque français tango kokota na ndako akuzwa balo abwaki biso toke kobeta balo na biso mais maintenant awa yo sambi kusamba wana naza kusamba na sambi tout d'abord na mpanzo trampanzo akoya na yo kusamba na klangoyo ba makiadi na yanda akoya siku otuza kusamba na ye mpaka na Kingoma Kingoma wana nyonso za mabele na biso iya kota wana to yebi peyete mende original ya mabele wana tangu bansente bazoka mabele wana tata moko azala ki wana ono de kisa tala komo yango ezo bosana azako sala na chef Lutunu na Gome Matati chef médaillé Mboyilola merci sikombo ilola lukula yebaki kutanga io alena tangu wana ayekoli sikoyo akena vula wa na Gome Matali wana chef Lutunu azuye na musala comme planto alors soka basali azongi alimwa ilola ifo zwalisheti akotina bilanga pona kusala bilanga alors bansente nanga yoyo baza kupekisa yeke kusala na bilanga wana te avant de travailler il faut osenga autorisation puisque mabele wana eza yabiso voilà siko mutuna ngana tuna ndenge yo samba wana est-ce que na nkamba ba accompagnaka yo et le côté papa journaliste et le côté donc na kokoloba bon na éviter puisque ikamusaka bato de yo ke samba po bango bazala malamu mais sikoyo yo mutozo kende ko samba bango batu baza malamu bazo sunga yote et le côté papa journaliste naza kunyo koma ya kusakana te au nazalia wa ata 100 francs na kozate mbongo nyonso na kuzwa yeza kukende na tribunal wana netu lukola bakati makambo wana mais soki reba tumususu peut-être lingo benga na pe bango na nkamba bon exactement ko benga na bango soki naza motima mabe le kubenga na bango ko kozala nkutu meme na kati ya mabelete mais na tangu basali akete baye ko kabona bango na bango alors sika sikoyo bana monkoto wana na Gombe bana nangai bankoko nangai il fallait Alexa bango koko na bango puisque na kimbango ye mutalongoli bango Alexa koko na bango mais maintenant awa bokomi sikwezo senga faut au déplacer tribunal bakene kokata makambo tina kati ya nkamba OK siko kosanda bon sikoyo ba juge baza kuluka déplacement wana ça coûte cher mais naza na mbongo te mais kasi benga ba papa Kiangani obengi oya monkoto oyebisi bango ke non omoni ke mabeleza na problème il faut bon intervenir pour nasina longi procès mais faut basi sa dossier na kati ya nkamba merci monsieur les journalistes nako kubenga bango mais na monike batu bakoko ya bana monkoto na Gombe mais oya nkamba kuyate okuyate bozane na problème bozane na problème bon problème zana ngote nkole loko na ye bongo problème na bango ya nini tete oyozo loba déjà na no bengi to lobi déjà koyate non po soki na lobi ske na bengi nanu te parce que déjà na sina benga bango na conflit na bango mais ye ya yate est-ce que na makambo ya mabele yako ya mais soki na tali kuna mpe na bana wana kuna na nkamba bango mpe baza kuteka mabele wana baza kulakisa puisque tangu baza kusenga te ndengeli ba papa da lunga na baza kusenga
mais bango baza kusenga te ilakisi ko bakuma en tête na mabele wana bakuma ba original ya mabele orki bazali te bon mutandengo na soko bengi ye yaka akuya te po ba yebi déjà ba acte bango basali ko mais nazana kanda na bango te parce que oyo ban centre batiki yango tuza kolanda ngana ko kulungula teke na bakisa noko aje musala na mabele nani bankoko bana bazali ba papa ki solokele moi to sala bango autrement exact mais ce que tant otala libota na bino otala libota na bino nini pesa yo mawa so tali bolobi eloko yo vraiment nanu na kufite mais ils ont ça là déjà passé zarani bon passé zali pona nini que Bible a lobby batunyon tout bataka kolon kolo de bango bakokota likolo ya lola te bato babomba kamibeko voilà ndenge na lobaka tozali ba mama misatu comme vous voyez mais maman moko bapamboli na nzambi maman moko bapamboli ete isika wana ekopesa différent netu lukula buiminda bu ayoka bapambo mate alors rana ye nyo surtout oye ezalite na moya lelo likambo ya mfumu kimbangu sans fouter parce que kipete mais kasi ba oda met ba ozwate ba okipende mais yango na nazalo bako mais baza ko lia et tant que bazali kulu tunale kina kinzembo na louest même père voilà siko soki yo komi nkamba ndenge batu nyonso toyebike soki ina nkamba fofukama epa papa ki angani yo betango poma nkamba fukama epa papa ngana fukama kate na ko respecter mukanda ya nzambe ke toko fukama na mutu te ya mibale bango bazali bana na kutimi bongana ke nikufukama donge na zoko zwa kibukunza na ngai na zoko pesa bango na fukama kate oui na ko kufukama te. Bon, si vous neti kokomela yeke no en tant que noko na bino na komi boye na zana posa ya rendez-vous ya ngai na yo na moni soka même peut-être likambo boye zo kende bien te. Est-ce que ça le marabe? Bon. Na kukusala bongo mais akoyate. Batu baoka mwana ndao bata waloba uzuluba deja koyate nene sina yebi mentalité na ya koyate c'est que tango aokola yo bano betaka ye yango ina yo noko ezaka nango ke noko mo bano gogolo trop wale noko wana yeso na okende te bano betaka non nakolo baboye te monsieur les journalistes ndenge na lobilaki tango ya kokola mwana wana na monaki yebi penza te mengana ye kumona original mwana ya papa ya lunga na oya liboso mbonga Marthe azanvi akufa nde mbonga na mona ye toza kulobana toza kuseka wala pire mutu na ye wana nde mbonga na moni me ye o azali wana toka bo mwana na ye na yebite soki na sima na ngai bo na yebite na yebi kaka mbonga so pa na bino tolo banano na kati ya lingomba pouvoir ba pesa ngo ndenge nini pouvoir ba pesa ngo soki papa akufi totali na bana nyonso oyo alingaki losambo tokopesa ou bien tokopesa mwana oyo aza mwa teti makasi lelo banzambi ba pesa kango na mutu te papa mais quand même batu nyonso te ba koma ba mikondi fo momo kwa koma mukondi mais yango tozalo bako lelo banzambi eza pona bonzoto te soki tolandilango na bonzoto ke nzambe alandilaka likambo na bonzoto nde bamama misato oyo nde mutu azwa révélation nde mama boninda bupuske yazaki mukoro olandi me nzambe aye komona révélation na leki na ye kinzembo alors ndenge tolobi fumu kimbango azali wana tango azwi révélation na mama kinzembo na famille donc tokoloba ke descendant ya simu kimbango bon na mi vante te et pour naza kuluka mpe bongo te parce que nzambe atangili nanu nga bongo te ozakulanda mais tozakulandela nde coutume bonkoko alors fumu kimbangu soki na bonkoko akukopesa musala wana na bana na ite fa kupesa musala wana na famille netu lokulanga nazalia pas ba noko na ye pa ya biso bana nkase na ye
Voilà, bazo sala ngasi tokomi déjà na suka ya émission na biso. Mbote na papa Bobo Mantula, na pesi mbote esika yozali, na pesi mbote na Priscilia Nzuzi Ditutala, et puis na pesi mbote na papa Ntola, vraiment na États-Unis, papa Ntola, mbote esika yozali. Papa tokomi na suka, nde tolobara na temps oyo yo vivre na makamonyo sosali. Eza moi pasi na jour moko to ko kosilisa émission na yo. Okay. Yango moni na ya kaka na zui mwa ndambu na kei. Okay. Na zui mwa ndambu na kei. Voilà to komi na suka ya lisolo na biso. Soki ezali na li eloko moko to mutuna moko na tuna kiyote okoki koloba to lingaki bato bayoka yango oyebisi bango o profiter peka ko pesa bambote na yo avant to kabwana yo. Merci papa journaliste. Ndenge ngai na kokoloba ke makambo ya mabele wana naza kutungisa mamingi parce que déjà 3 mais ba mususu bazali susu obati mabele wana misu poto fundana na bango bon na yebi bango mais le kula to fundana nanu te naza ku garder bango kaka naza ku tala bango mende to kolobisa bango po batika mabele wana alors toza koloba ke na mokili mobimba naza na souffrance na makambo mabele mbongo eza kokende makasi naza na mbongo te alors lokula mutu tosani akwei bajuge bakina kokata di makambo kuna eza ko permettre que bato mususu na liko yoka su makambo mususu te songoro abimi pona mabele ankamba wana ye. Donc je dis bien que mabele bandi na ngombe kinsuka ti gombe matadi ti ekei ti ba fleuve Congo tout etandi nyonso wana eza mfumgi mbangu naza kolobela maloba wana mabele wana naza kolobela kaka mabele ankamba kaka te. Alors tokoloba ke nakoloba ke nakoko senga lisungi na mutu mutima malamu azali akoko segodenga ipo ba déplacement ya l'état ezali puisque talaga ka l'état lukamito ka ko kenena nkamba bon akosenga mbongo bon talaga ka kolia ya bien akosenga ntaba basoso basaki afufu lesa melesa ladi sesika bien kuna moyen na koka makamuwana ezate puisque nazana mbongo te. Alors yango naza kusenga na monde mobimba ndenge busa kupanza yango bo panza yango naza kusenga ndeli salisi basalisa ngai po baenemi mingi bakoti na mabele mfumu kimbangu bazalinga babotula yango. Voilà. Bambote soki ezali ya opesa malgré bambote ezali kokozanga te possible kama ya malamu il faut essayer na malamu mais malgré na yebi bakombo na bangote na pesi bino kaka mbote mingi to tinda na kana mabondeli na basheni obo za kuyoka soki bulandilango ke ezali ya solo bochanga na esika ya mobali bochanga na mabondeli poto longa makamunyonzo voilà na siliso wa. Voilà mbote na bato balandi biso ba oyo bazwaki occasion ya kolanda émission oyo bandeliti na suka yo bozwaki temps ya partager émission oyo ekoza malamu o partager yango mbote na ngana papa Nzuzi Ditutala na molongani na ye mama Ntila Ditutala état major na pesi bino mbote bino nyonso bo continuer ko s'abonner na émission oyo na kasalelo bomona ito kei na de angle na rolo bado to kei na likambo ndenge papa zo samba mabele et puis to kenda ipe na likambo oyo elobeli via Mvuluzi Kimbangu to kozonga lisusu parce que na kati ya via Mvuluzi Kimbangu nde balobaka ya aboire ya manger makambo ze belé ya kosolola kuna. Merci botika la malamu na mabota mabino to kutani mikolo mizali koya. Clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.